bozo ela koboko la biloko boko kobatela tisuka te tozo boko la mbwa lokoso sama koki pe ba mona kozaka na mbwa abandi dégager yo na lo bela vérité comment ça na mbonga malongo to boko la mbwa nzale saki ndali yaki boy ko boko la mbwa eza ba horaire moko na ba no pele ali mwana batu innocent mon frère to saka makambo to kokoka oyebi ko boko la mbwa eza dia ko boko la bana mibale ya mapasa boko la mbwa oui de baka pona fito boko la kapena mbwa te bozaka na mbwa ndaku moko akengela binoka na butu po boko bengana te pona moi moi dépendra na vie na ye mbwa ya kaka butu autoluka na fulu amonyo na nzela so pa monika mutanda ko na nzela ningisaka mukila leka to kutana ndao yo kopi ngape kopi e yana bambwa mususa so bake yo luka ngana luka so ko privé ko swa yo mosa kolo ye ah yo lesa kanga yo senti que tika ngana leka mais pas ça kota la bona ndinga le mwana eza normal basusu balobi eza kindoki non ya kindoki te abokola kimbwa sakina makoki ko lesa mbwa te mosengi mbwa lokumu alieli mwana ndako na mwana moka bokola nguma linge kingo cha boma pe mwana dopola yeza nango kindoki e kindoki te eza normal elaktike soko ko bokola mbwana bakamba boete sundola konzi ya mboko yo bambwa ya ndenge wana il faut ba permettre bango ba vanda na bango dikambukuta ba kondite na mbwa wana ezaka capacité netinga comment na ko bokola mbwa ne siko bana baza basoko kotonda tena bakisa na mbwa tina mbwa nini toke ne pepe to songe pai na vete na ngana ko bokola mbwa na par rapport eza mbwa eza nyao na ko bokola bon par rapport à quoi parce que baba telo ya te to chama makambo na place au moins makambo na loba na ba makambo eza très simple bozo compliqué vie pour bozo memango na kaka tika vie memo loko le bal ndenge zo kende. And now for my next number, I'd like to return to the classics. Dans votre émission Buzz, une émission qui sera présentée et qui est présentée par votre humble serviteur Dan Mosengo, le cardinal de la presse. Mais je suis heureux de vous dire qu'aujourd'hui je ne présente pas cette émission seule. Je suis avec un autre présentateur qui est bel et bien Johnson Keto. Ensemble, nous allons parler de toutes sortes de réunions dans cette émission. Qui est l'invité d'aujourd'hui? C'est bel et bien, vous le voyez très bien, le pasteur John est notre invité de cette émission Buzz. Je dis salut à vous tous chers internautes et merci beaucoup à vous tous. Si vous êtes déjà abonnés sur cette chaîne, si vous ne l'êtes pas encore, je vous demande de vous abonner vraiment massivement sur votre chaîne Top Africa News. Merci à vous tous vraiment d'avoir fait confiance à cette chaîne. L'information, c'est notre souci. Vous informer nous fera toujours plaisir. Là, je ne monopolise pas la parole, je donne aussi la parole à mon présentateur, mon co-présentateur qui est bel et bien le présentateur John Keto. Je dis d'abord bonjour à lui. Bonjour. Bonjour, chers internautes, vous qui nous suivez de partout. Je sais que vous êtes branchés depuis les États-Unis, toute l'Europe, l'Angleterre. Moi, c'est votre humble serviteur. Les responsables de Top Africa News, votre chaîne qui vous livre les informations à chaud, qui couvre toute nature d'informations. Je suis là, bel et bien à Kinshasa. Dans cette nouvelle émission Buzz qui sera présentée par notre présentateur d'aujourd'hui, Dan Mosengo. Et je serai là juste pour appuyer un peu, mettre les pieds sur l'accélérateur dans cette émission. Comme invité d'aujourd'hui, Binoba Mama Bosengaki pour le baki Pasteur John. Papa Zula biso Pasteur John. Yeyo. Nazana ye, nazana ndotote. Pasteur John. Azali. Ye. Bonjour Pasteur. Merci. D'abord, tu santé très bien. On a déjà par la grâce. Par la grâce de Dieu. Donc, tu as déjà dans la actualité, vraiment dans la déjà. Est-ce que Pasteur John a une vision dans yoto le lengue bateau bakangi sarabato? Yo conseil na yo étant que sage étant qu'influenceur d'internet conseil nous a ramené par rapport à bateau bakangi sarabato ka sali ma vie. Ko kangi c'est ça bien pour nous prévenir mutation que la bousso ba deux fois hein. Faut que yeba. Ce ko kangi c'est ça tout mukilo ko tipito pale.
banyama kutu bazaka na place bafundanaka baninga te me batambolaka na botosi koleka biso kote basoda bazame tozaka na nyamunya. Est-ce que ndeke soki boyi moninga okota kasho bandeke? Je ne crois pas. Wa ndeke ata botelema sia moninga bakofunde wa wapi? Aboma batu santikala ye moko bakota makala bandeke pa ya nani? Comment nyama lokola ndeke fourmi soso lion atambolaka na botosi ya kovioler balimite me nyonso te? Yana batu misusu mpe nyama mosusu okatala bite yokende. Ata sale mabe bakofunde place moko te mais pourquoi limbisi? Aza pe na moto kokange te. Atubelaka pe te ma priete. Biso na place ba kasho examen to débordaka. Il faut limiter ça. Oh, le m'a bien débordé côté cachot. Mais pasteur John, ko kangisa ça malamu. Mais tant bazo kangisa. Est-ce que ba sambisi malamu ko ba kangisa moto? Yo, on le bien. Merci Penda. Au moni ko kangisa. Et ça d'abord likamu moko so eza et convaincre na mabe oyo lobi ko tim tu ba yo ke sali soni na passe. Ana droit ko kangisa yo po lobele makambo eza yete. Oya finga ka to alobaka biloba loba oyo pesa muninga soni bakitele makambo tanto salate bambele po balobeli ye soki naza innocent na droit ko kangisa yo nako zana motema nanga kimia même nzamba ko mona tin au sali bien comment ko saliro na miso bato makambo yebite surtout na biso ba congolais ndeko nanga landanga bien na remarquer ba congolais baza prêt pour na ko salir malamu ya mutu na nzela lekeli ya pasi wa nyoko misa aide. Tant comme objectif, on va mettre ma boko, bateau azou, babimisa motif, ba compagnie ote, ba telemika pas critiquer, ba chola, pas fi, ba finga pour le coup nebe et beba. Parce que bon baby c'est les baninga le coup par rapport à quoi? Net une RDC. Ndenge to ça boy. Tant on bigo ça colochen, misu sous l'air ba siriki. Asiriki alini. Yani ni kuto. Yango ne toloba. Azape na makoki ko ça chaîne makoki. Tant yo sali, tant on bikanga colochen motema nebe et baby congolais. Alinga malamu baninge progresser te. Or, nzela ko luka malamu pe simbeza ka petete. Comment ceux qui muta commune sengote ya mukie pona musala sali bo tele ba rando na ba rankin, ya ko kotele ba dia pona makambo bolo bele o ayebite. Lelo yo, combien de mabala ba fiyo ba nyokwama, asimo ba ina malongana ere ba kumosa kimia, rankin yo kika kuna tala kutu mobile mwasi na yo ndumba boye boye. Oh ba le kaka la banzela boye. O remarquer tant zo tamana ba ndumbe bele muto pesa conseil te. Ero poni macha ko bala nde ba ndiko ya obali ya mabe. Oh tomonaka obali ya mabe yozo tamla na bandumbe bele tango tamana bandumbe bele ba opesa conseil te tango koma na mwasi ya logique olingo bala ba ye o momozo zandu ndumba omenga na tombolo ngati siko kana tomba dana bandumba comment on a changé basi 1 2 3 4 5 pour tolité et na biki na commune titulaire na kanga lupango te tika iseke na zonga kana modèle wana donc bango balingi titulaire ndumba te yo tika la kana titre na vie wana congolais à sa bongo je te dis devant Dieu mon frère yango moni toi na période moko faut ça la très attention merci le bien yani netini kolo eloko soko sali kam c'est lango ba garde fou ya yo moko o mata o kita o kokuta na ba tentation oyo yebi mutuno makolo te o ba ko bambela yo na makambo ba ide ote mais ba zo chelo kan pe simba te et tout ça na lobani ko kende tin objectif o kuta na bitumba o yebi mutuno makolo te o remarquer mususu asala gari afanda nyonso yo ko sala tikala ka wana pona ko critiquer mabe espère ba espère ya tout to boité mais ça là que espère mon problème zani ndende ko lebeza ko lo chaîne pas dika kanga maboka tela ka chaîne ana makambe bela sala ka onda fungoli sapona na to sona lobani mais au moins mutu ne tu peux journaliste à part a osamba comme soko sanetinga na ko zananga parcelle mais na ba copie be na betaka na challenger Congo ezamboka moko soko fena musala moko danger challenger elingolo bani challenger laxi o azo prétendre aboto la coupe champion yozo coupe nini yozo prétendre boto la coupe eza na boto la mutute ngai na bimisela nga na zwa espace na place o batutu ba sepela na mukili nga pe na mipesa fort na bundaka ni contre mutu na za challenger ya kobunda na vindenge na ya famille ma pauvre na bundaka po lipa na nge pesa kima na za pelo ko ba ninga ndenge bazoba le peke tin abonga te mais quand même a pesa vie raison de pesa na bundaka na to so comprendre donc na la musaka batutu ba za ba challenger c'est un peu ça le nanga lo bani et bela ba jeune garçon ba kanta so na famille pauvre tanga te comme si vie soukité ko tala ka milé na quartier te ko tala ki lambo la ti te ko tala ka place olalité tala ka ndenge na commune lo nzamba linga lobi na forcer ko bimisa nini place nga la musaka jeune ka wana na yina muto apesa vie na il faut il a raison non kufité quelque soit âge que tala la ka lobby ko lia ya poko le ki ya tongo pas ni ya poko le ki ya tongo
kolia poka la tonga po soko olia nde pongeye o aliaka na tonga betaka tolo soka zangi apoka bimaka lokola alia kitaya bien o aliaka na poka saka lesko likamtelaki na tonga anyokwami na moi metanga le na poka la ine sengo kombele batu babonga depuis âge muke mena suka koya ko mo beta masola nostalgie matikala piaka ko mo nuna na profetre mais mana mona bato bakola na passe ya kemba fi mobimba bima suka pembe sazwa na demi finale a vinza mba se pelicier abongi na été mazu muke oyo ko pese kimia tia zo kufa ata kufi locataire moi ça senti que t'es mobala sola sala ki abomba ki bana ne malam et là on toluka na raison ndio mo pese tire ba congolais bon ndi ma bible pesa nyonso mais makamzo za na bible za na temps lelo te makamto so mona lelo balani tena ba verser musu ba ko pesa po nzoto na ndeko subir conséquences. Pasteur John tout continue toujours l'émission to yebi on a ba conseil na yo bana pour to mingi ba zaki vraiment on a besoin ba senga ki est-ce que lelo ba problème ezoleka na internet na biso ya ba papa na bana likabu ya famille yo lo ba on internet idée na yo par rapport à ma monezania bon idée na ngesa ka ba chanter ça va ngara makambe panzana po ngapi ndeke ça na bango clair likamu na ngaso le kin internet ba kana muta TV mais ngamu ka part ndena likana ba mission boy mutu moko te bi vie privée makamna na sala alo bango clair so lingo resi na vinza na nzela likana nzela ko bata na sala ka musala ko yeba na mena linga ko yeba na te bona to comprendre non te personne na sala ka musala na bimaka libosa batu po balandanga mais na linga te ko sala ko yeba na libosa batu eza ba piège moko ya danger oza ko mitia na spectacle makamna tu bando vérifier ngo lokola film ya TV. C'est bien dit. Vous comprenez très bien. C'est bien dit. Na toko sauter. Likambo zo sala ya ko bata mamuta yebi to ko sala les. Soko so yebani e komi lokola danger. Place musoko kendo sala likambo mo cher na ndenge makoki o zuta ngo koto ba yebi tala yepa komi boy. Or ko yebana na ko bongesa makomi bale. Soki na yebana kite na ko sala likambo suba ko mona ngaba ko tiaka te po ba yebite. Kote ba yebi ngana komi ko contrôler makamna nga même ko tambola na ko lia. Nyonso na ko loba soki bimia mabe atamta sala ngi mabe ba ko mema makamna eto yangeke liboso. Omoni yokuta yebana tala lobi boye makamsu non ngana sala ko na yebana komi ko batama je te dis avec amour yango mo na pelo ka to za na Afrique surtout Afrique za na calque eza na na charge ya ko kama kamba boyete Afrique za tani bas tala basar na biso zo ba musicien ba Pierre Congo le kumu ba pays étranger comment mabe na yebino ba journaliste boningaka ko lo ba mabe pona ko salir bango. Maintenant les carnavanzela yemba kacha banda pasi cha yeba na bofunga te. Comment na ko yeba na repese mo kako sande ba sokumi sata partout bo cholaka. Tala mutu azaba mibate bato. Nazo ba no makama mike. Biloko wana pourquoi ngaka po dénigrer. Boxer ba kabele mbongwa. Comment ba boxer ba sebele ba pesi kaka ye pour préparer combat na ye bien abundaka. $100,000 to betela ngotolo na ba boxer international pa na kwa mbongwa secret. Oh, osaka na poto yebi. Boxer nyoso na poto mbonga muke soka silo ba 1 million. Oyo ka préparation 2 millions. Préparation 2 millions. Combat na tamsu ba 5 millions ba 10 millions. Comment $100,000 ba suka na boxer ba pesi pa a préparer combat to tebo sirika. E bela ba mbongo zo yiba mana gouvernement 30 millions 40 millions ba landa nani? Nani azongi sana nani? Bakanga nani balanda nani? Comment 100,000 ya mutu moko eme ma pays nyoso na likamondire Congo kufili ko la 100,000. Batu balandela makambana mingi bagoigo ya kisasa balukaka te bangi koka ba chiffre na matoi te. Azo calculer 100,000 mama na ngambongo nganda mbongo ya terrain na Kinkole. Na kosana taba 4 ans sans repos. Lundi matete 3 jeudi na Kimpwanza. Mercredi na Kimbuta. Na jebi sayo. Tala. Omani Congo. Na bano politique comme si bolam na pesa ko la muka na 1h to 3h tala Congo mona ngona carte d'Afrique ezate Congo ebungi ka 5h30 voilà passer John o mana te Congo ni rebi makatotila na mabibi na tongo wala mona tongo benzo to kilo journée molili po payer pumbaki na butu na tongo ba population basi problème wala mkanzo to kilo o nyoloka be kingo e kangame ndiro bundaki nzoka to utiti Australie. Voilà Congo. O kama kate mboka na mwebi misaka makama mabe. Mais ko ba monta ba iba. O eleki ba payer Djibouti. Ba mbongo ebunga na mutu mwana na Congo na ba payer musunde bongisi makambebele. So na bilo kuto ebi. Mais balobi ke gouverneur awazo sa musa kitoko abuki bino nyonso bandako boteki na désordre vraiment population so sepela nango. Olobi mabete. Comment kaka moko l'état permettait ki ba tonga ka moko l'état tindi babuka. Azoko tsa banana na perte population.
comment l'état bi le mo ko kata ndelo te que tant personne nga ba yiba a préparer raté comme ça les kaki na lo ezalo les kaki na oya le saka l'état moko ba komba ba tunde ba changer mais komba ki bo continue moko ka musala moko même l'état comment ba balabalo ba yibi bi bandaka ba balabalo to betaka bale na bomwana saka minene lelo mo na pota balabalo koti na kati lopango mutu na mutu na l'état na yibi lopango muninga ndoko yeba e bela mapango ba yibi ba bandaka na terrasse moko muki apesa ba talita ju deux briques ache tant bo tala so lelo ba ko tomber chambre salon balabalo komi ndako mutu tala balabalo kizaza jamoko kuta lini moko tisuka oyo awa oyo abima oyo awa oyo abima oyo kuna oyo boy Congo. Comment na lero population comme ebele boy ko buka na lero bopesi bango pe espace pa fandati. Donc na bana makama mike. Terminé. Congolais nyonso aza important. Ba konzi batika makambo sala wana. Avant ko za makambo ko bebisa baninga boy baka bazo vivre na ndenge ni tozawa. Malamu ni mbongo sana Congo na place on zale kanga biso ti lelo to liaka teka ko kosa ka batuna makambo ebele. Mamtu foko ibaka. Yo ti ba Congolais bakenda libanda bakenda fanda na sengo. Bomba bana misatu na Congo lundi ti janvier ti mars. Oko kima lokwa nete yo mabombo mo na ndako. Oko mo na bana moko kiele, ko mo tonga bana obota na nzela. Na ole bele makama mike. Pays moko mystique. Mboka mobimba batu ba mikabina kwiti. Obi soko luke simbi telo kasika kana ke langwa. Kasiko misale zate. Ba batu ko makana ke langwa. So moni Congolais calme c'est kaza mama na piaka. Ko pousa na pembeni na ita ko za masomo so betelo te ka gouvernement. Siko to ko sala nini na Congo po nzala. Na lobi nzala ngai eloko na lobaka na Congo boy. Na terre suba kondite na terre oya vandi na kacha Congo. Oya ko yokanga so ko saleli schéma. Ko sala ko kipete ko za na Congo. Zo lokolo za na Angola na Tchad wap. Lukela yo raison oya ko peso lipe bomba yo na batu na yo. Au moins na pays kakate. Pays ko lela yo ko s'en sortir pour s'encourager. Expliquez-moi dans le bien. Na lobi boy. Soko lingi oresi. Oyo kanga. Neti nga naza Congolais na kati ya Congo. Na kipaka ba konjite na kipaka Congo te. Mais naza na kati ya Congo. Na kipaka nde nzelo nga na kenda ko pianga 100 francs. Oyo ko pianga mayele na yeba nini na ko sala lobi po famille na nge matana na mona na peke nazaki muto malonga. Na luka ko bonga te, ko bongo ya partir musana sala na ekonzo. Na luka ndelo ka liboso kopeza wa. Soko lingi oresi na Congo longola soni longola fier. Facilité Rolando. Ça loko sengi ba jeune alelo. Ba jeune alelo balingi malobe bele minene. Mais na copite or misala malongo baselaka ezate po pesa na manka. Misala komo pesa mbongo ya pamba pambo ba tcholo ba mona ngo pamba ndezo futa. Mais na compagnie cha mkongo na compagnie ko lingate. Mais ya teka rien, même qui porteur rien. Bateka na masola minene na munoko me baluka te. Kota engagement ko benga basi champion. Na basi ba kisengi lokwa ba fekle basi mona tek mibali basala ka te po pesa nzoto. Yemo mobala liaka mabe. Tala et ane loko leki mabete nga kolonga na zokanga charge te na bakisa sous charge na lo bana yo ba sérieux problème eloko za en Afrique pauvreté Afrique eza envoûtement te eza nde buzoba ya mutu na famille ya bato ba ya mukili ba ya mitakala bakuta mbongwa basala to koma ya bango bazwa oza zobo kwei tant peut to kufa muta kendaka na mbongo te na mona jamais cercle ya patos amis balena réserve ba budget par rapport à mobile zaka moko biso tout moko ndenge to yaka ndenge to zonga tout okutaka théâtre vie comment na place to théâtre yo tika la kolela lela tio zonga baninga ba réussir mais kolo mukila za te bino tu ba cha bino ko cha yango ko na yine loko yo yona bakanga kolonga fona se elanga c'est ka chola mena centrique na un espace moko na mukili na zape lipa bo inanga partout mais batimba ba bate muta solo ye eloko zengi ba congolais okoyi na famille pauvre netinga via passe okoyi na mikaratano nzamba salo nuni okomi mamuto ozui maile okatsa ba presse partout okotala passe oleka nango te tikalo na mutilo kwa calcul avec la kuta mona mukilité mazana ba souvenir à famille bongo muto tala mingi foyeba lelo passer John pe ba moni cabriolet à rouge da yango tozo eka ba ndenge ba vifo maile kaka polia otonda fani kolamba soso talaka nombre bana na mboko ke nango wenze ninyi ko sala ke famille sala kimia pondu na matemele pe batonda kati yango ko nalobi ke pondu matiti et puis ça harmonie batu balinga za na mbonga mukialamba soso po ba voisin babanga ina solo mais na mabumu ezala vite to na l'air oyo fo ba calcul ninyi ko sala 2023 beti komanga na zati lolo ba finga ngapi ya kelme nzamba tikinga ni na ko sala peut répondre ngata batu ba chololi menga na page ezangi ba na ba no clair muto kobela ko cha zeme na komi goigoi comment tu moi si j'aime komi na mwana so c'est la bota o tali sakeneti ngana chezeme na so bomba moi si na ba projet ba famille
c'est la yaya voyage na Dubaï. Tant que tu as quelque chose, na monte au soka leye tao. Yoko makambo hein. Donc boza na poto boye, ya kingani kabela ngate, amoko sala musala oyo et uta na kune goya. Je te dis avec amour. Ndimanga na vie faut la passe partout tala. RDC bébité, nzambe nanga témoin. Kende na poka ba bare belé plein. Kende na ba commune batu bazo bala. Bangombe nyoso bazo bomana bangulu esilaka, ba payate mutu bazo mbaka ba congolais. Yo moni nini? Otamboli wapi? Okutela nani? Po baninga bazo zomba. Yango moninga na zwaka résolution bandaka na bakite depuis 2003. Tikata banona kerki. Nga na kota zage na yinanda kusambonga to chelinga filime ni na moko nzoto mukusa. Libanda. Nga fo libanda. Libanda. Na ngaka piaka na nga libanda na sokota et puis piaka na nga sokoleki na kota kanda ku 0h. Tato na 23h mutuma ko iba faire chez bangan nga bimisa na fenêtre nga na mone komi ko pa biso mibale. Challenge. To chambeli ko oboy na zonga chez bino. Ayi ba faire na ndako bo vérifier ça to ba tala ya solo mais so pesa pas na melingenge. Droit de l'œil. Po ataba kenganga yo mto kobe ko maladi po yo mto zoki na maboko. Ngana tala ina zu parti ndo simba ki faire. Et là ndaka mtatushaki. Pasteur John pona mabala lele umi na mabala lele zo kabona moi mingi conseil ni pasteur. Ndeko nanga na solo ba wa conjoncture pardon. Pas chez ça na Congo to lo barango te zo se sentir. Mibali mingi bakimisi basi babi ko bomba basi te. Tandanga. Basi balingi na bango. Bango ne babi ko gérer basi te. Comment mutu mususu zoba voyu atanga te bomba mwasi me bafinga na quartier bololé. Côté ko bomba mwasi a bombi mwasi na bana mi babi mobala solo. Yo muto sala musalo zama mutu moko bomba mwasi te. Olingi makambo lo ngi tala na opeso conseil. Oya lingi ba dépense zanga mutu no makolo na période ko bomba mwasi na bana te. Okobi mabololé. O soko ba raté soko leki ba kitelo soko leki ba tonga ko na PTT. C'est clair ko koma mpaka na vie za pesa vie raison. Tozala na bolingo tozaka na tango mobutu. Bayaya kala bazaka na mbongo tame babomba basi na kimia na bambonga mikeme mabale umela. Pourquoi? Souci à foyer. Souci à foyer zanga moluki mbongo mwasi na bana nde balei mbongo. Avana misombe la pantalon fona tela kana mwana nga. Mwana moluki mbongo mwasi na bana balei mbongo. Avant moko sale loko fotu na mwasi on dirait mbongo na ye. Mais yom to cholu kamo motuni madame. Priorité utipana. Ozo nango bilo ba bébé ya Top Africa. Maman na Jemima. Ya bilo nyoso ba bébé vraiment ya Top Africa ba Mireille Makenda. Mireille Tsogele Magi Love. Pasteur John, l'ité a pété yo. Simplicité, l'ité a pété yo. Alobi na bino boy. Yo moluki mbongo. C'est ça. Johnson Keto yeyo alongwe Londres aye awa koluka mbongo. Mais tant na kozonga faut la pesa rapport epa ya mama na bana po bango ba baliamba silisama. Qui met papa soki mwasi na bana baza à l'aise. Au moins à côté no jazz. Ke bana mobalo ya uti ko lukela mwasi na bana ya mutalibo se bandi ko escroquer mwasi na maloba. Mais mwasi asali ke bozo mwasi a participer na bolingo mba ndenge ni. Akoya na copie na ote. Souci na ye soki yo zuye pe kimeza. Kokwe na yo ye pe choc na famille. Ko zanga na yo ye pa ko tshela mapo bino mbale bokome kirimo moko. Vraiment tu soka lingi mobali follow ngwana kinzonza famille kinzonza ko mingi ya mobali. Boko mana mobali complice bo bando kotonga ba famille bino mibale me bino mo baby seke bobombi. Soki baby sopo na mobali melange ngato moni mabe bomba po komi seke na ngaso na chali mobali ngape na baby na kati. Baza souté basio. Mais tu sais comprendre. Moi si na mobali faut bozana dio so bolingani bo komi ne kirioyo tous les deux familles ba komi libanda na bino. Bokomi ko bombe la bango ba makambo etali bino. Oza na piaka moi soka keshe bango te toza bien. Nanga ko beta tour, mako senga na stratégie comme si ndako zana nzala te mitoka zolinda ndako. Boni papa aza. Deni mikolo, papa mikolo ma ba nyumo ba futa te mais ana mani akende place mo hotel. Po boya te to ana piaka so bo timbela to la linza zala. Soka zui ataba zui te. Mami cho yako kanga suki yako mona ndenge na lamba ka pomona ki mobile nanga simba mbongo. Eza mabala. Omona atike leki ya mwasi yako kanga yane suki. Tanga yebo mkolanga kuti ngombe. Obunga te beau frère ata tanga tote soka saka na mboko bambo te kaka ya français. Ça va oui. Atanda ko za ako mulungele mboke chaka mulunge ya kuma peuple lobo kabo. Na zalo ko malili ate pembeni awa elakisi ndako ezofuta. Yani lobo. Oh nazo bano polele. Bolingo tela kambe tuta nde mabala bajipe kabana te.
bolingo ataki tikola soki bisi na kofanda tala pimela mwasi bomengo bokali abadi amona yango chaque jour nde mosusu balobi otieka kaka kolia ngabi oza zoba basi akokoma alobi eza kolia soko oliaka mabe mokolo kobela kokufa afa na hôpital bolingi kolatisa nzoto osa koliesa nzoto yango bozobimaka na banzoto kwa microbe nazopesa conseil premier ennemi numéro 1 na yo soko olisako mabe oza na dégâts linga yo koleka tu mpo bokoyaka 2 fois te ete so comprendre nga oyo nalobaka clair ndako bana bazaka lese na kolia bazoka mayele mosusu sa batangisa bango na maître est-ce que Bolandi est-ce que bazola ndako bien pourquoi bana mingi ya Congo ba mayele te me bakenda classe chaque jour kolia ya passe era ko yora kuta kolia ozela fufeza na moto ba tuta pondu tama na joka boye na mesha na ko mata makambe bel fait kima akomi na souci en kolia lokwa mukolo ba pimele nzala 4 jours pour moi na mkeso akokita lelaka soko za papa modèle boye changer méthode ya kokolisa bana ou bien ko bakisa su bana te la vie ça comprendre on a le belo polele secret ya vie na opeso conseil moi sina moi na bana fo ba sepela ekotindika mapambolela ndo partout ça likambe ko ya nzamba protéger pour ça na batolier saka comment yo ça na foyer jo bango na légère moi sina bana ba vivre na ndenge ya talaka moi si ba nyongo musa ko kota na quartier so banga ko zwa na ko zana ngati papi ke papa ko futa te mo kangela lupangu te nini comment moi ça pèse au rapport que to so ke loko na bana ya 3000 donc do sirika ah c'est trop cher bo sali bango po na nini le boss ya mobile moko simisa kama simbonga liaka vrai penza vrai mobile landanga bien hein vrai mobile il faut ndi makaba nyonyo so masa ko bisayo nazaki je te dis devant Dieu so ko kingo original ako exagérer te na yebisi yo olingi di bale comme finale moi ça bête lo mbondo molala ni toko ndima banyonga mikemike na quartier obala été ni na yebisi yo obala été ni kanga lopang à moins que ça la te c'est que non na so ki te chéri so ki ma pa banyongo pa ko ja ko du pleuter yana banyongo exagérer na muso sentir que awo sala ngopo na terra bolingo cause esengo moi c'est ça na mobilité esengo moi c'est tonga tika na sima na baninga ninya sala na sima po ba pesa porte na bino valeur moza mobile wala otambola na tricot yango wana comment basi misu ba ko banga moi si na yo so ki mobile za o tanga moi à l'aise moi si fatika na sima sombi secret après ko lamba tindi secret meli ba ko tata mobile utaka musana na tricot ba ko la porte te za na te fa 14 plus ngoko koba bango bana ba place mais ka te fa bibamba mais ndengo melaka siko so la maman ndindo zo balola ba ko bate muba libana bango eza ya ka to fa na meleki ya biso alliance. Comment mobile yo azotia moi si à l'aise. Il fait ça la boye. Pasteur Jonah il lance toujours likambu ya faire ya mboa amli mwana. Yo mona ko monyango. Lobela na bala Top Africa News. Top Africa News chaîne tabiso. Lobela bango. Bon, ya bana. Ya na ngo normal. Bozo ela ko boko la ka biloko boko ko batela ti suka te. Tozo boko la mboa lokoso. Sama koki pa mona ko zaka na mboa. Abandi dégage yo. Na le belle vérité. Comment ça na mbonga malonga to boko la mbwa nzale saki ndali yaki boy. Ko boko la mbwa eza horaire na ba no pele ali mwana batu innocent. Mon frère, to saka makambo to koka. Obi ko boko la mbwa eza dia ko boko la bana mibale ya mapasa. Boko la mbwa. Oui. De baka pona fito boko la kapena mbwa te bo saka na mbwa ndako moko. Akengela bino kana butu po boko bengana te pona moi moi dépendra na vie na ye. Mbwa ya kaka butu au to lukana fulu. Amonyo na nzela so pa monika mutanda ko na nzela ningisaka mukila leka to kutana ndao yo kopi ngape kopi c'est fait wana mbana ko juger te bino tu ba coopéra mbwa coopéra yo pe coopéra ete sasa e ana ba mbwa musu sasa ba ke yo lukanga na lukaka so ko privé ko swa yo moza koloye yo lesa kanga yo senti que tikanga na leka esa obi ke sali mais pas ça otala bona ndinga le mwana eza normal basusu balobi eza kindoki non ya kindoki te abokola kimbwa sakina makokia kolesa mbwa te mosengi mbwa lokumu alieli mwana ndako na mwana moka bokola nguma linge kingo cha boma pe mwana dokola yeza nango kindoki e kindoki te za normal elaktike soko ko bokola mbwana bakamba boete sundola est-ce que bino bakonzi mboko yo bambwa ya ndenge wana il faut ba permettre bango ba vanda na bango dikambukuta bakonzi te na mbwa wana ezaka capacité netinga komana ko bokola mbwana esiko bana baza bazoko kotonda te na bakisa na mbwa tina mbwa nini toke ne pepe to songe pai ton na vete na ngana ko bokola mbwa na par rapport eza mbwa eza nyao na ko bokola bon par rapport à quoi parce que baba telo ya te to chama makam na place au moins makam na lo bao na ba makam eza très simple bozo compliqué vie pour bozo memango na kaka tika vie memo lo ko le bal ndenge zo kende
landaka mai côté so memo batela mutu okokamo otamboli musika tala je te dis avec amour mutu moko te aya na mukili na mbongo to kuti awa longola soni kota ne konzo kende point okomona résultat zoba za o prier to te ko bongeza objectif ya muta ko to sa vie ko kota lola makamba molimo pona mukili mutu to za na droit alipa wako yoka yoki to priva biso to pimela biso to zanga okosala famille njoko lingaka moite kende ko pobo misala ko pona okoliela wapi na matolo ya banyama bazanga meche me babimaka po balukela bana omona nyama ni nyabimi muninga bimi te bakende kolela munwana osomona nyama oya kola bakyo kolia balele biloko alors pourquoi banyama baleka ofele babimela muninga te bongo kota kosomba yeba loi place batu bazo kale awa je te dis avec amour pays ndenge ezawa kotalaka batu te po kuta na mutu malamu te malamu nyonso bacholaka kaka soko za mbamba te obebisi oya mbamba ba changer langage conseil gratuit ngane tingana koyoka mutu te kolonga ezanga lobela na bana Top Africa News yango nazoloba kolonga ezanga mama kuto abotanga ata na zonda mbelongi na ya koloba nyonso na koka te na za na paro na koyoka aji na nga po esimba nga mona ko sentiro na koyoka mama ko pondela nga makambu te nga monde na kenti suka yana banzela mususu so bisi famille ba pekisio pele kisomo obai ko kende orato bimi bébé ozangi bimo ke na risque ba se ka ba kama mo na résultat eza vie. Merci vous vraiment aux chers internautes. Suivez vraiment cette émission jusqu'à la fin. Je vous demande, si vous n'êtes pas encore abonné sur Top Africa News, je vous demande de vous abonner vraiment massivement car il y aura de belles choses dans cette émission Buzz. Nous continuons toujours dans cette émission avec le pasteur John. On va essayer au pasteur John. Pour Nalilo, la jeune fille. Bakota libala processus nini bakosa la ezapete libala ba fianga ni peto lobela ba fianga ni peto zolobela bango pamba mibala kisasa mingi beskro mibala kisasa beskro mibali basi na posa ko bala te talaka mibali ba commencer okuti bana ba ko ba renyo kaka ya bale na ya politique ba kipaka mwasi te ya passe balola bango makanisi ba koma loka bata maboma saba simba kisi mibala kisasa ya azotana ye moko tipoka ko bimana tala omoni basi bazotula po 1 patience eleki bango bakoli mibali bate 2 soka lati mini bowololi alata karo ba mulai nani abenga ye yokanga 3 azanga kana linge makomi mibali bandi amona bandi mibali bino de bozawana bozaka na masolo lotoko ya bale musique yesko azafi na quartier atali bino tia kotala mutu kobengi azate abima na quartier na mobali moko bakomi kowolola etala ndumba mama yeba vie problème nazo bisayo oyebi kati ya mutu te fandaka nye ndako akobe bima poso munene poto tala bampane zaka na kati tango bela kaza pe na docteur abeta ke tongo mbiso tomona ka poso ekuba pour comprendre comme na loba est-ce que landanga bien problème ni nyoso mona fi wana tuli pourquoi pays nyoso mona mibale zokoma pays soki eza na gauche tendance bato balandaka na gauche mpona kobima fo yoka bato lokola babiso kotya pays ka te tya yo moko ka lukela olipata loko oza na ngola na tya liwapi koyoka mutu soni te kende pointe longola lofundi longola soni oyo kozwa mwana ngo valeur mpe mate komiso mutu na lobi lukela yo bombela yo pimela yo po resiri na yo koma mutu awuti mboka na lingala etengama komi prete na place ongana ebilingala ti lelo piaker olingi minene badoyen wana batika na quartier basalaka eloko te même fete ya mwana inane oyo ya locataire petit bo afo yanga na doyen ata mulangi ya masanga na moni te vie nanga mwana locataire oyo akotaki alendi kutu biso kutu abengai biso toki na soni po tomesani te nayiba mulangi na memela yo petit bo afo na baele bino fort yoka bavia boye aza pe koka te aza normal vie bima kende luka na tongo rien vie moka komaka soko la keto kende na bara bando betelo masolo kwa yo zaki affaire que ce fungola miso betelo quartier na maloba tindeleka deuxième bière petit nanga umela omani yo ngana longola kayo na quartier mutaleki azate petit na yebi yo za pendata bata boy boko bonga na vie ndenge nini on a vie na kotikala jamais ko zala supporter ndenge to yanga pe na ya supporter akumisaka équipe ala ta Vares supporter atati Vares loko l'équipe ba pola ba gagner kenda na primité oya kenda na primo to kai na terrain oye supporter to joueur ngana ya joueur na beta mabe mena si sa match premier bi ebima kena tikela ko fanda ka ko kamera batu na vie
so nzala eleki onde kotalaka bandeko na ashonaki nde kotalaka bandeko mpo na fufu parce que est-ce que oyoki lisolo oyo balobi babuki cheche na lemba bachel bavarie bachel bakovarie mais aloba chel oyo bandisika nde kosilika chel akala aza na banimero ya bato bapiaka mbongo ebeatika na bango ndobenge lokola télécommande oza wapi leka kopesa kaka vrai chel azalaka na basouvenir na mobali abimisaki ye bien neti nga tano azali kobima na bandumba so toyokani 10 na piaka 12 avec bonus po akeza chalere ngai nazali ka so bina nga $10 $12 o 15 17 bonus fe sala donc pas ça pour bima na bachel na yebi soki nga nasalela basi ya ndako te naloba yango clair mwasi nini ya kotelema banda na botama ti loba ke nazofanda pana biso pasi atiaka nga litoi te nandomona bango makambo ebele baraccourci nga aza mpe so nake mpe batie nao na comité de bando oyambanga baoyela nga so na otala ye que bato bakomprendre yo kota bachel accueil très chaleureux bachel baza na mour moko ya vérité soko lakisi ye mbongo chel akobanda obondelo lokola libala 8 ans mais bosalaki ya 30 minutes chel akofanda oyo na makolo nde bana bana 4 ondira sa mona babokilo soka so banga kotula epuis chel azalaka salite te toujours propre omona azolia bazoka moke bise atelaka te toza wapi mokolo neti nga benga nga bebe ese nakoboya natiki mpe loboko naotala na bato akatisa nga wapi ozoma biloko ya boye omona chali bokofanda boye mosu na liboso azodundisa lokola bebe amelaki nini olingi oboya boye odundi ye moko otali te nabakisaka oyo natikaki bakisa su 5 oyo masala oyo osala mpe eleki na yo ozomona mur na oyebisa o nde ya mur yango oyo eza basi otokanga ye lopangu makambo lokola koko te naoyo banopolele mwasi alingi abala mema bolingo lokola bandumba naoyo bango clair oya na logike te mama na libala tokoti bana 6 soki okoli na miso mobali akochange mwasi omata okita mobali alingaka mwasi akolaka te ngai na biso polele bana 7 lataka barobe lokola jeune fille alleluya ekita luka soutien wana ya moke matisa alleluya etelemo ndire krike etomboli camion bima okende so mbasuka sikoyo ozwaka soki kitisa il faut tikaka sango na quartier jamais aboti bana 6 ana bana 3 misu ya ya na ye wana bata quartier ye moko bana 6 jamais fille ya boyabota bana 6 po modele ya robe na yo ebalani te na ndenge obo ta mobala azomonaka bakobenga mwasi ya libanda nde ndenge nini ya bino te obotika mobana moko bazalaki ngasi na boti na nga yobi kutu mama namoni ba jeune fille ya ba 27 à 30 ans mwana moko kaka to mibale aoleka osolo milinga banda alambaki nango fufu nazola mobali ondire carbure mobali azotalaka mwasi nde nazoleka na somo okotunda likama kasi bana onde batungisi yango nazaka bweti sikoyo te nakosikola ndenge nitala nyakuku na efai na po ntango kotala banzinzi na pece ekimi eza na basola nye moso oyoki avimbisi libumondelo otondi yomo osatika nakolia nsima molobaki batyango te nakolia nsima mpo evandi lokola bombe ndako ebebi naoloba na yo omona mwasi makambo mabe nazwi biso bazali ti lelo mwasi akotya mwana yaka nde longoyo miyoyo akofiote miyoyo ya mwana ne moko na mamisapi na ye moko fio abwaki pa kaka na liputa alati maboko na ye ale alongoli ape azwi biloko na yo asimba ngai te nareketaka ngai ndumba na ngai mama e Pasteur John, vraiment, pasteur. Nalobaka ndumba sakana erreur te po soko sakani bolingo ke imbongo elongwe. Ndumba kana erreur te na bana polele. Tala ndumba na ine ra fabi masa apisa chaka la bote po akosa suna rete to kutana ke sonka su bote. Kala bana polele. Pasteur Botina basi musule baba. Na tindi bango basa na modèle ba chel. Ngal ba ko za ndumba te me vivre le roi chel. Lokola chel. Chel ate su ema pamba soko la tipa ke no sukula po seke baksa taloto bi malibanda. Yesu yeme. Chela kange suye meko tan lopango. Omona te chela nakata lopango ba finyo so ko mal à l'aise. Paniqué. Et on bote so mi bali bala lata bien ko ya ala ta bien ni. Ba bino pe bala ta bongo. Ngakolo ye ache bino ka. Mama sa ndongo lingi. Bima na robe noni ke otokela nga mai. Na tolo ko temisa so ki bango de ba kolo yo. Ibe bango de ba kolo pan. Tiens. Na je so polele. Chel faut ça en tendance. Omona ta pondo ezanga musuni faut kango apeti. Et kitela ka. Et puis Chel sur azolamba biloko ate zanga musu ndenga sengaka ba poivron. Kozanga ja povote na bepis. Makoko ena ko za omelette yo kama bangne. A omelette ya rouge me fo yo kana ko za omelette.
Exacté, oh, Satanes Café, bah, combat français, c'est que bah, client mindele, bah, tout le monde doit sentir que ça va. Stratégie. Bah, oh, comme là, ngati la mesanga ti loka kinini. Tala, bolingo exacté. Na ina bolingo tindira ngabana lokwa mama ngulu. Yo, okay wapi? Bana mchu papa ichi yo, okay wapi? Ngafana kimanda kwa boy. Na ebisa na ko kabilo ko te. Vraiment, vous avez comme nazolobela yo olingi libala yoka shema kama makambo libala ke nande ke bana mutu aza na makambo libala danger me mango na losambo na lola anja bala wapi kinala anja bana mibale okima te bon balinga esika nye bitindaka kendo pesa mapamboli nakosi bongo po bamama oyo bazalaki mona mobali na kati ya ndako mapimela ye nzoto libela wana ezalaka tanto mpo opesaka nzoto opeka mbongo te so opeka mwasi mbongo te mfo akanga makolo aya na bolingo mosusu osangisa nzoto na mwasi ore mwasi aya sante me azosila nzoto ndenge nini oui ezali ke eza na mai mosu ekoma contamine omelaka bakoro bagene abwaka mwasi azomela ti ya rouge sa miliki butu mobimba ti tongo susu omatanga mvula eza ndire mwasi akufa omoni mwasi alamuka na rete meme nkombo eza okokomba te amafilo tika o mutu te robo kolia mabe musala butu ebele so po fose na ndenge makasi bana koyeba makosi différent po tellement pression elekaki bana babimi compliqué sans nutrition naolobela yo ndeko nanga makambo ezali o mokili te naolobela yo pe na mwana mosoko mwana boye asilika sa koma mwana ayebi bato te aza bebe asilikela bato ndire miti lo mwana moko ayade ya na mabe naolobela yo condition vie eza bien te ya na mwana mosusu obunga bango te bana ngo baza makambo makasi bana baya na nzela pression wana mobala mela batanga osi mingi na bankoro tala bana bango bakubaka valere ekoka mwana 4 makambo lokwa mokolo asakanaka likwa banzube sazoka makolo nini lata lokwa lipapa valumbe bapeya mwana makolo ekuba balingaka ti te kaka bafufu elala amati manyoko na eja bien manyoko bololo mwana ama eja bien bakitya itutu bana baya na pression ankoro bazala makambo abo naolobela yo sikoyo kala tuna lelo ekomi omona mwana 24 ans mais nzoto abebisa bankoro or ifasalela bopikiliki ya bujeunesse to mingi yaka misala balibano banyokola bayaya misala tosala bakompagnie oyo eboma moko kofuta mabe konoka mebele yango tosilikilaka l'état mpo l'état pesi privilège na baindien bamindelo banyokola biso babelge te tous les européens ta bazalaka mabe mais mpo na misala bazalaka na faveur mo opesa moto liberté vivre indien aza lokola biso pays na biso koteleki inde na kitoko naolobela yo eza na place mosusu na inde soko okomi kotala lokola neti nayebi te kobaluka ozongi ya na bisika mosusu mpe soko okende bapele lokola baliban wana liban atalaka libanais balibane bango moko bazaka bapiakere ya kala bachinois kolanda pende batonga te baleka ebele bachinois nde omonaka bango wana bayebanaka te na ngolo balandaka bango bakimaka mbango babe kokoma bakonzi awa nalobelo polele metane banyokolo so na bakompagnie misala bazaka na mwa faveur mpo bacongolais bata babongi bafungisaka kompagnie te kaka millionnaire tala leki ya millionnaire oyebi ke la plupart bato bana gisasa po te moto ozolesa bango parce que oyebi na bana polele kisasa eza mboka moko ya kofanda otyela ngo motema te tyela mosano motema so ofandeli gouvernement eza mpo mipesa vi faute mwasi akokima opamba likolo apei lukela vi yo moko epuis soki okembaka na famille mpona neti nga selimondo otambola na bafamille mpona kolia na tike mais mwasi akimanga oui nga moko na famille na biso bamona nga lokola boy nakende tala mutu bakoma memisanga mwana na 9 ans mwana boy eza te mpo kotyama ya fufu mwana nga azobushaka mingi nga mpe mwana pekise eza te naosilika mokolo bani ozela fufu baninga fose obongisaka maloba nyonso ozomona biloko abongo siko yo nde bamona kotina te siko fete ya famille basengi tina mwasi na ya kolamba soko okeye akende ofunga mamiso kwa eva ntango kozonga libala ekufi po bitina ne koleka oyo yo akobanda kolamba ya kolonga na omwana onye imoka sokama nayaki misala mosusu nakomi wapi akolonga nyabo esa savon
soko tuni bon ça fait ça ba luka na lopango ezali ya kotelenga lokwa mbwa so bunyana ya zo mituni et puis soko bando kalinge muke beba longoli mini oko bena rapport nana sana bolongola ba Thompson nyonso na banene po balambi mingi bazaka miyibi azoka de emoke no ngamo shande ona ba be yanga muyibi c'est que valeur nangeza wa na yebisa yo tant ko zonga na kepa mama libela Pasteur John tokomi oshute na biso chaîne na biso Top Africa News bosa abonné ebele ngai wabino Johnson Keto le garant de la nation mikolo na kisasa ba benga nga viembembe bosa abonné ebele pour Pasteur John mo bana omona ka mingi kuna l'émission na biso Buzz Dan Mosengo azali wana Pasteur John tolito tunali kambo poto shute na biso mboka na biso tokomi okende peme na élection yo linga politique te mais to tuna yo lelo bakonzi yo baza en place ba député banani bakozonga liboso ya peuple oyo po basenga lisusu mongongo basenga lisusu voix boko sala nini peuple akosala nini akopesa ba to akopesa te selon nga wana eza distraction nini ni sous Pasteur John ya distraction oyebi kiyena na parler du peuple nde na loba omona fulu moko ebele longbaka te fulu na parler du peuple na coin côté zaka BCRS sozo kota basikola bakamena mopanzi fulu ya munene na kati ya parler du peuple parler de la nation fulu au clair à degré ya makamsa fa ko ba fu tala ko nazo kize mutu te eloko tanto kaka soni na ko na mopaya wa te ngai na mwasha mundele ya kotala Kongo na bien soka ya kofunga mamiso ko eva libale kokufa tozana pays te ya mboko na lobaka mukolo kende lifelo ba pasa zaka na raison Kongo na lifelo eza ba trace moko à peu près aloko lifelo aloko mokili au pays te ya na loba no soko ndiminga bien tozo vivre na courage à ko forcer ya wana monaka oya pesa ka congolais ozofana kisasa foti batalo 3 fois congolais azo vivre na misu makasi ndokité akobetela nani lisola pasi zonte bachola ye azo tambola bombi na bilamba me makama zo mona eleki kilo 6 saki na kilo na le bano polele so moni congolais azo futa na mosina bana banga fois 100 aleki soda ke Ukraine okondi mangate mon frère je te dis avec amour to chola mana bakonzi bakipakate okomona même na nzela bazana en tout cas bakonzi ngo balingi lokumu koleka lokumu tala bango na ba TV tant bazolo bazwa téléphone ya simbi omona ke muta lingi bokonzi kwa bokonzi toke malembe seria mobutu toyebi nani oyeba na politique ba yemba na ba musicien soko moni mokonzi bazemba na ba musique ça qui fait na yebite ana nous pepele ba président toyebi ba pays minene makamutu faut tricher pas ba mindele au moins nze monini risa yemba musicien risa cha abwaka Poutine na ba ministre Paris nze monini ba yemba babwaka ba Macron na États-Unis na sala nze mbata ba Jay-Z ba Rihanna babwaka Bill Clinton babwaka Obama to nani oyo Joe Biden nana bwaka yi na lo banoma kama Mickey par exemple photo Hollanda na Italie na yemba bwaka ta papa papa wa Roma nana bwaka yi o to kutana tana Vatican tengo na yebisa yo basengo bandelango na lobinde batu bakosa biloko wana banani bajika neti bango o comprendre je te dis soko komi homme politique ko bandaka ka beaucoup mestre tilikolo o lati makambo pays mutu nyoso kuta na ye il faut na scène na ye poso dépendre na bango ba oya biso soka moni batu ko monela ondira na ebite mbongo nini bayaka nango bangindaka ato mo banga bondire bayaka nango libanda tala tango bakota bakonzi nande bazalaka na lelo mbongo tu bakoma nango me pays ka mame bazeli wapi tele baka polele ko yaya ya mwana yina makamba politique pananga nani ya politique te yaya pour voter bango te na lobi ko voter na ngesa ta président wa sala ki to wapi na ko voter ta ka pour ki ba azala ne kaka problème na ngande nani akozana bolingo ya Congo penza alo ba ke ten ki moibe sana pembeni komanga na zolia o ya la linzala za lokola nga carte électeur moko
ni na kosala ye pas zo chance ko lianga pe na zala l'aise o bunga bango te na nzela soka za na mutuka moni batamakola double kaka tele makate ba katsa na lo bano clair ba lingi bokonzi koleka na bokonzi congolais na komi na mentalité ya bolingo te ndimanga ko tango etangami na Congo so pe bonga pona classe ne Congo mutaliboso to leki na ba européen na kotanga metala Congo mavwanga siko na ndenge monelinga soki na lobi na koma mokonzi okopesa nga fona yo soko be koma novo na ko voter na ngayo poza na crédibilité fungo si chaîne wana posa batu ba landa na mo pe modèle ndenge ye humilité moko ya bien to so na mon orgueil moko ye na ngote o ba pe na pe pour participer à une émission pour na que c'est ça la vie tala ba président des États-Unis comment ba na simplicité amu konzi munene mais akebe ta golf akimi cross na to so na lobani akele pe na magasin so mi hamburger azolia oya biso so saka beaucoup mais c'est bani ah yemoka yindi sa camion mwindu c'est une garde de corps sali kamuna mutakomi mi pesa kilo yemoko okende place moko tala moi sino zi soda bato tcheli boso ko tambuse moi mobimba poka bele $10 moi likamke soda zo fungola rapport on dirait qu'il na pays étranger ba kita wana tikela makamba président yo za c'est en tout cas oninga en tout cas Congo si ko mata bende ba botolo ka batu basi sa motifi na lo bano polele mokonzi asasi fete soko alati elamba mutu apota kabela yo kamoni onka na fete kokai na yeba alobi problème na mosala bolongola mutu oyo amekaki nga miko aomekanga mingi je te dis onayebi bacongolais te pe soko ndiminga bien merci beaucoup vraiment okata na ngawa te nga na joye biso nde vérité eza na Congo la plupart bakongomai na Congo naye koyebaki baprésident tu baleka na Congo bafote bana ba mauvais collaborateur dimanga yemo para pona ba collaborateur yoka kopona okopona mais ça berre kuta na kati je te dis devant Dieu na ndimite na monaki na malu nzela sele moko soki soda soka sa mo continue bité po jipe zo la ndena simesaki ba soda jipe moko evimba bu ya munene na yebisio modèle amoni bana ba uti dimanche classe ba katsa ba uti messe dimanche ba katsa après tozaki wana fo mona pimpi abeti ya makati pona ko intimider batu et puis aleki ni tatu tabana batu bazongi sima ba dese écoutez ça na presser ko leka me ba freiner pour ba lexa bana na tela titi na tina lobi ya Congo nde onanga zambali misanga batu mingi mo na poste baza ba bolole ko leka ba voyu ya balabala so ndiminga bien nabika so ndiminga bien azala mokonzi ya la police ya fa azala ya ba directeur ba bureau ba ministre ba nani sur 10 7 bazana ba illettré batanga bakaza minene pasteur John kotanga na comportement ça différent ngana monaki na poto mutazolo ba français malkasi mais aza il un bourrique mutazo toki sa français ba benge illettré oui alobi lingala sika moko te français na français mais balobi il est très bongo biso atalingala il était na biso moderne ya libulu yani muta français il est très et bongo lingala na chiluba na kikongo c'est qu'il oh qui kumba il merci beaucoup tambo na kikumba il était kwa bikanda na lo balo polele ba kondimingi bazaboy bana sale mentalité biso to saka babola pona kozanga mais na ile ko remarquer piaka ba congolais batambola na kimia ko leka ba konzi ba donto me bana illettré et puis mingi batanga ka batanga te ba ko la français ko bata mana ba anglais ngo ba bimana ngo na mwelo ka batanga tout le bango diplôme ba ko la sa o ya kala sa ba photo bien na la bela yo ngami na ko ta cours d'histoire anglais na to explique anglais my god yo pe poste o ko ya obunga te mutatanga te lokali bosa saka na moyibi na ba no polele mboka. Merci Pasteur John, vraiment merci à vous tous d'avoir suivi cette émission vraiment jusqu'à la fin. Je vous demande de commenter cette émission. Je dis merci à la grande équipe technique de Top Africa News. Là je vois directement, il est le Messie. Il y a technique, l'excellence qui produit l'excellence, le king de la réalisation, mon caméraman derrière la caméra qui est Jésus. Merci beaucoup à lui par rapport à son savoir-faire, par rapport à sa disponibilité. Je laisse la parole à mon co-présentateur qui est bel et bien Johnson Ketou. Un mot par rapport Merci chers internautes, vous qui nous avez suivis de partout. Notre invité, c'était le pasteur John, l'ité à pété. Apesi Batoli, Bolandi, Bosalela. Torozong Elaï.
Ozongelaye, la chaîne Nabiso, Top Africa News, que je dirige. Ces derniers temps, je suis là. Je suis avec vous. Je vis avec vous. Nalinga Yeba, Passi Yaba Congolais Anini, Tokabola Passi, Tokabola Mayele. De soutenir Pasteur John, de soutenir Dan Monsengo, de soutenir l'équipe Nyonsoya Top Africa, caméraman Messi, Simplicita, Karine Masiala, Biso Banso. Na osenga caméraman ozwandenge bato. Bazingi Biso Baz. Challenger. Challenger. Ah, ça on quitte au coup. Nalingi olaxe Biso Challenger. Pasteur John. Challenger bangoye. Donc Challenger bangoye. Challenger. Challenger bangoye. Ah, ça on quitte au coup. Au coup fi. Oyaki ndenge ni okoleli wapi? Ah oui. On appartient à moi, il est à force, il appartient à moi, il est à la bambati. Tu peux dire le gouvernement pour Kundande, en tout cas, Malcambeza au Béba. Quand il est passé John à l'Obaïka, je n'ai côté né, Macambezo Beta Dada. Vous n'êtes pas à Macambezo Lala. On aurait vu ma chaîne. Tu as mis Mandia. Et pourtant, tu as valeur et classe Nabiso et Bana Lissoute. Merci beaucoup biso batamo biso et continue ngoyo et continue ngoyo ya mo sala ke bana nga batanga na kin ya mo sala ke na vivre na gata kin ikole continue ngoyo na fude la benda ka $60 ikole continue ngoyo Kebako ah na fort Challenger azate pesela ya biso ba Challenger batu donc bandimi ya Pasteur John biso ne to chaka pene longi na moi boya hotel la famille to boya hotel la soki ba noko soki ba nani donc to bosaka boulot na boulot si on a sala raté nyonso senga na sala tant que mobile Challenger tant que vina ne simbité na kobunda kaka tant que Challenger ya ah père na osimbelo ah biso vraiment te ba petit ave wana mona na yemoko Pasteur John biso ba pire donc ba Challenger vraiment ba petit na terreur à format to ba mécanicien au quado nga mécanicien donc ndo mona mande fou eboti boy ndo mona ma ba tenti wa mwindo yo ndo mona ma ba tenti wa noiro yo donc kokoma mabelo nga mabelo bo mona na kokoma o na moyi na boya ko iba na yebi musala na nga na yebi métier mécanicien na bongisa ba grand car na sala pe ba car amikete na sala ba grand car ba car cher ba Renault ba Kerax ba Tros ba Mercedes wana musala wana ba bulo na nga nyonso oyo ya na mpani oyo eza etalika ba camion na tangi wa musala salaka na boya ko iba po musala oyo na kenda otanga na classe simbaka yango na osala nango lelo na pratique na zui théorie na pratique yango kemba na moyo donc cop na biso simba po to ba leki ave o katabale donc fait so katabale wala Pasteur John a forma biso a biso conseil petit nanga ko iba eza na solution te petit nanga ko senga eza na solution te mandia eza na solution te bimantongo sauf na ndako musala ya te ata mai teka ata ki porteur sala nyonso ko sala soza ka courager et simba yango moni ya biso simba to sanga ata moi sans fois te po na ki banda tongo mais na kombi ya euro na zanda na ko sepela po courage yo apesa biso na sud ya $50 donc niti la oiba merci na vena ngai moko Pasteur John beaucoup ta la chaîne na biso Top Africa News na saluer pe na saluer pe Top Africa News la chaîne biso to landa mingi surtout mingi biso ba Challenger to landa ma chaîne na saluer maman na papa na place bazali na PSP ba oncle na mbote ba patron na ngai ba oncle na ba patron patron Tolas papi Kiboko noko héritier na poto otinda la biso pe ka makambo etali ba conseil osambela pa makasi poza pasteur za mosala nzambi sambela makasi po biso ba courager to zanga te poko yiba benza nusana na biso te ki kuluna ba masa so ba kuluna bayaya oye bika la kuluna tika kuluna 2023 tolobaki bunda yo moko nome Pasteur John alobaka 2023 bunda 2022 rataki 2021 rataki 2023 ngo bunda botika kuluna bayaya botika bitumba na quartier to vanda l'aise bo fandisa ba mama calme chef de l'état lobi mutu nyonso za la l'aise donc soto za l'aise neto la 2023 botito poto sa 2023 to kota 2024 nzamba osunga ni sala bien koya
makambo bien koya ba jeune ba osa développer vraiment message na ngai yanga père yanga mingi olobete na sepelaka mateya over pesa biso ya courage ya biso ngande tingai na kwado na ngam na sela ke ba pine na e à travers malobane ya pesa biso yango pesa biso donc et fortifier biso makasi ya moto tselongi na moya ko senga passe na mingi olobate père merci pour la chaîne na biso Top Africa News merci et au canibiso challenger katabali biso de boya kaka mbula na férié eloko biso de boya yango wana bonjour bandeko nyonso atoyeba pasteur John ve na biso apesa biso toli côté tali ba challenger biso ba challenger malgré tout ko bunda ba pasi minyoko mais to tala te to luka ka so luki yango ande sala ke ozwa 2023 yango ba 2023 za nemoro faut concentrer ba mamba bezo sala mutu nyonso ay baka ke to tika kimoyibi nyonso ya mabe tali ke esimba te sala ba mamba tali l'état tika o ezaka ya bien to luka ndeto sala poto sala nini to découvrir bonheur yango ande mingo za ya loba yango wana. Merci beaucoup, merci. Nous mettons Olungoloba, Papa Yaka. Bon. Bonjour à tous. Bon, to s'appelle Makasi. La chaîne Abisso Paxeg Top Africa News. Ngai, nos artistes plein. Mais tellement que mambo tambo na ne mambo senga kini na des risques journal Nzambe. Biso te gane pe de échange ya ganka. Toza pasteur John ni makambo challenger. Biso viva pana to abana to du jour totela mutite totela ra moi tongo etani depuis que ekota donc c'est que ya obangela zate mabeka liwa Zamba batela je salue tout le monde amen. Merci beaucoup chers internautes et vous qui nous avez suivis de partout. Nous mettons un point final dans cette émission. J'étais accompagné de Dan Mosengo. Donc désormais na Top Africa News bobano monaye binoba bebe ya Top Africa Mireille Nsokele, Mireille Mankenda, Hortense Mamana Jemima, Evelyne Chari, Mima Makombo, ba bebe nyonso ya Top Africa, Yula Carte, Simplicita Elodie Keto. Je vous dis merci. Merci Nandele Bolandi. Biso la émission bo moni ba challenger oh non nazaki soki wapite awa naza vraiment d'alimiter dasima ba challenger bango yeyo Mosengo avant to kata Dibanga ezalité tout batuba ba s'abonner vraiment kaka ebele na Top Africa News Télévision. Vous aurez vos dédicaces, vous aurez des très belles émissions dans cette chaîne. Je vous demande surtout de vous abonner vraiment massivement. Vous avez besoin d'être informé. Il n'y a qu'une seule chaîne, une seule émission, un seul présentateur buzz. Dans cette émission, vous serez vraiment très bien informé. Je vous demande de vous abonner vraiment massivement. Merci Andy, l'avocat. Merci à toute l'équipe de Top Africa News. Là, je vois Messi à la caméra, Simplicita, Karine Massiala et les autres. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. 2023, biso nyonso ba challenger. Biso tout nakini awa yo député osalaki musala mabe olongwe ba voter oti awa. Ciao ciao. Nzamba za na bino.